ya bana nzambe ska le lobe te ya maka ngoyo ba nzemba bien toi le nazarien les assistes bana nzambe ska to lobaka ska to yebaka ska to pambolaka vraiment na bi des amis balé mais ngala yebeza ka 3w lenazarien.com. Bonjour chez vous, shalom peuple de Dieu, je vous aime beaucoup, comme toujours, je vous aime beaucoup, je vous amour de l'amour du Christ, c'est votre humble servant de l'Éternel, n'ayez pas peur. Je suis là, votre humble servant de l'Éternel, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa qui vous aime beaucoup, bolingo na bino, na robanda ko lobaka ngake, na lingaka bino mingi, surtout ba papa na ngai, ba sali ya Nzambe, na lingaka bino mingi na tosaka bino, pona bino na kolonga et pona Nzambe na kozala kaka affermi, na lingi bino mingi na bolingo na Yesu Massia. Nous sommes sur le www.lenazarien.com, un site qui édifie tous les chrétiens du monde. Bisika mafuta ezosopa na nazanga mon côté lelo nazali na le frère Obed Rema, l'huile fraîche. Cool encore, frère Obed. Salut. Salut. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Santé? Très bien par la grâce de Dieu. Très bien habillé, hein? Merci beaucoup maman Tiffany. Balansambe bazola dayo le beli bangoni. Je salue Bananzambe Nyonso bazolanda biso shalom shalom bisika bozali oza chaîne nabino le www.lenazarien bolingaka mingi tozana pona bino. Je crois que beaucoup la dessus et merci beaucoup. Mais Léon a zong sinon micro pas ya frère Obed Rema s'il vous plaît. Merci. Tozali na invité na biso chaud c'est chaud na tikelo nanu. Continuez nano annonce yo sala non continuez nano annonce. Bato balobi frère Obed azolo ba isusu tie certifié mais kana ko sala nano annonce. Merci beaucoup. Je crois que Boza Ebele, Bino Bozo Landabiso, partout dans le monde entier que vous êtes connectés, surtout sur les www.lenazarien.com. Nulle part ailleurs. La chaîne la plus recherchée dès l'apparition de l'homme sur la terre, jusqu'au moment où Jésus est apparu pour dire allez partout dans le monde, faites de tout le monde les disciples, le Nazarien, nulle part ailleurs. Et moi je dis la chaîne qui nous forme, la chaîne qui nous informe, la chaîne qui nous édifie, la chaîne qui nous arrose et pourquoi pas la chaîne qui nous amène à la sensibilité de la divinité. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Obed Rema ozaka kana na micro na maboko. Je pense que oyebisa ba téléspectateurs le loto yambi nani na plateau na biso parce que moi je vous annonce que c'est chaud et c'est chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Bino Bozo Landabiso, je vous assure que c'est vraiment chaud. Lorsqu'on parle de la chaudière, c'est vraiment chaud. Oui, il y a de la chaleur sur ces plateaux. Je crois que dans un petit temps, vous allez remarquer, vous allez retrouver nos invités. Toza Lelo, Tozo Yamba, Papa Mathieu Badjoko. Papa Mathieu Badjoko. Tant que vous avez Komboana Mounaïsir, Badbazo Landabiso, Mité Mathieu Betty, Papa Mathieu Badjoko. Le ressuscitant de 3 ans. Voilà. Et non de 3e jour. Il n'y a qu'un seul homme, le ressuscitant du 3e jour. Et Papa Mathieu a le ressuscitant de 3 ans. Après 3 ans, dès qu'il réapparaître les autres aux années na plateau, je crois que c'est chaud. Ne zappez pas, surtout soyez connectés et ne soyez pas distraits. Bobenga benga bato baza pembeni baya to la na bino ensemble. Na lobakango elengale nazaraya ezalaka lorsque bato bazota la ngomi bale misatu et ça la bien. Benga mtu azana na Canada, bengelanga mtu azana États-Unis, bengelanga bato bazana France, benga mtu azana Afrique du Sud, benga mtu azana Congo, yebise akota le nazaraya pour que ACP la pour que akutana na Yesu Masia. Atuna en olingi na salelo nini. Na lingi na mona bino pe na banjete bolingi bomona sans plus tarder aza accompagné yemo côté lelo ayena mosela nzambe bokoyeba pourquoi l'homme de Dieu oyo akiti lelo azali moko basela nzambe oyo balesa rabino liloba na les Nazariens mais aye lelo ko accompagner frère Mathieu Badjoko donc azali invité na biso pe d'honneur biso moko to invité na les Nazariens ba na elongo na papa Mathieu Badjoko sans plus tarder na kotisi na no mosala na nzambe na kotisi na l'homme de Dieu le prophète Hervé Yombo. Shalom, l'homme de Dieu. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce, maman. Très bien habillé, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Papa Obed. Donc, Moussa Nzambe a tiami déjà dans le boko nanga ya mobali. Sans plus tarder, c'est chaud. Nabi ke bolingi bomona. Bolingi bomona. Merci Obed Rema koti sana nous Moussa Nzambe le frère Mathieu Badjoko. Merci beaucoup. Je crois que Boza impatient ya komona ye tant nazo benga le ressuscitant de 3 ans. Après 3 ans, Moutoazo Ningisa Poto Mikolo, Papa Mathieu, vraiment. Yewana, je crois que vous en êtes comment on a. Oui. Encore une fois de plus, très chic. Merci. Papa Mathieu, à côté de Kati. Oui, Obed.
Obed Rema. Merci beaucoup. Je crois que Binonion Sobo Sepeli, je crois que tout ça un message particulier et n'a déjà copié ça. Bonjour, n'a papa Mathieu. Bonjour. Bonjour Obed. En tout cas, Namoni Lelo vraiment aux en forme, aux très chic. Copier ça message pour le peuple de Dieu Bazolanda. Ok, merci beaucoup. Nous avons copié ça message ka oizala depuis kala. Donc Nzambe atibiso pour na am onyo sebunga. Donc atibiso pour na batu nyos obazonyo kwama atibiso pour na batu nyos oyo bakoma manipuler dans le monde des ténèbres. Donc eza mission za ma pesi biso donc tozo lembate. Nous to ça l'effort to tourner mission chaque fois pour na ko aider batu nyos baza okangama ke bazonga na nzela wana posa na parce que merci beaucoup Papa Mathieu. Je crois que Papa Mathieu a un plateau mais toujours sentir chaleur na plateau na biso. Je crois que vous allez la connecter et puis nazopé ça bonjour na mon salianzame bonjour. Shalom Maman Tiffany, bonjour à vous aussi. Merci beaucoup Papa Nazo Tremblay qu'on a non na plateau lelo na frère Mathieu Badjoko. Merci beaucoup. Je sais que c'est une grande bénédiction parce que na événement Nzamba sali et c'est pour montrer que Nzamba est capable de ressusciter tout ce qui est mort. Amen. Et tout le temps on a un message de la résurrection. Amen. Parce que Christ a lobby, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et vous allez même voir que Malobozo continue kozalaka toujours na évidence. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu aussi longtemps que les colonnes existaient, c'est que l'Obanzambe et qu'existait que les colonnes. Parce que toute chose passera sauf la parole de Dieu. Amen. Et alors cela prouve que Jésus-Christ est Seigneur, il est le véritable Dieu. Et ça bilembo ezo la kisake, toza na tangwa suka parce que makambo bilembo otambola na tangwa suka et ça ezala ki ataku tout ne bandeli. Et c'est ce qui prouve que mon frère, ma sœur, toi qui nous suis aujourd'hui, quel que soit ce que tu as comme problème, Jésus-Christ peut faire quelque chose. Mais surtout, j'insiste que Nzambe azo peso avertissement que Jésus-Christ revient bientôt. Où passerait-il ton éternité? Et je bénis le Seigneur pour cette invitation, ma sœur. Merci beaucoup. Donc, invité Nabiso spécial, Eza l'homme de Dieu. Dans Nabiso qui vient une émission, Oyo, Nakata chaîne Oyo, bah surprise, Ekobandaka Kozala, Ekosilate, Papa Mathieu, Batubalobi qui est tout, Bazana Posa Bayoka, Nini, au Salelaki, Moyini, Satan na monde des ténèbres, mais Balui Tozo, Keneka na Babiloko, Oyebisi Bangoni. Ok, merci. Nabayebi Sabandeko Boye. Nalobaki, Makamoza Ebele, Oya Oloba, parce que na salle qu'on a pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il y a servir diable. Nous allons être esclaves na bango, bakanga kinga. Donc, koko mangana koma ikuna kenda ki bona renyete. Donc, kena kenda ki pona na sale la bango. Donc, tu bana osala misala. Parce que ti bandeko, bazo landa biso. Pendant kena malé malé bandeko biso obazana no konvekite. Baza la konvekite pour que monde tozo kena baquette, hein. Bandeko balobi ke tay photo lukala no, ba preuve donc. To yamba batu obayebaki événement batu bazalaki na ngando moni tozo loka batu nyos obayebi histoire oyo comme ça bolanda bango ndi malé mesiko tozo kota siko na profondeur donc makambo nini ona banda ko sala deuxième monde na moni ke lelo to décoller moi mukie to ke malé mais parce qu'il faut que malembe pour ba neko nyos ba comprendre donc histoire oyo donc ba vinos na sala yakuna message na yo na mboka ya Kisangani. Si malé to continuer ti bande ko ba koyo kati switch na bi ke ba to ba pambolama. Donc na minute oyo dia la sa monnaie déjà assemble déjà. Amen. Parce que na moment oyo na place obanga ndoki ndako mo banga yo po sala nga pasi o mona mutu asambelaka abenga na za chrétien na mo Christo peut-être comme Christ boye ba ke portas na ngote tango soko to continuer na ko expliquer yo comme benga ko na za mo Christo. Donc terme be o Christ wana donc peut-être o ba importance na ngote de ça la nga pas yo ko banga ndoki te fait banga kandoki de makambo boye il faut personne ko folie o ba kete ndoki ane lo côté donc on était toujours côté malé mais pas mutu nyoso à comprendre pe mutu ça à se retrouver par rapport à l'événement oyo pe miracle on za masali na vie na ngai. Obed, je pense que pourquoi le Nazaréen, vos agentités, vos yamba basala nzambe ya rotelema, je crois que torobima vraiment mutema mabe Obed au proposer ni. Totika la rotelema toto fanda. Merci beaucoup et kozala biso mabe penza soki to kozala rara ya rotelema. Je crois que ba invité to yambi baza spécial pour na biso, baza pe spécial pour na peuple de Dieu. Je proposerai toujours etika ya kovanda poto lekisa makambo nyonso na kimia pe na malamu nyonso. Si
ya bana nzambe esika lilobe te ya maka bana na nzambe eza occasion oyo tozopesa bino pour que bolinga Yesu bokangama na Yesu bosalela Yesu Masia aza mokonzi. En tout cas ndenge kaka Jean 10 ezolobela biso, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie, pas seulement la vie mais la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez cette vie na kati ya les Nazaréens, recevez cette vie na kati ya basali na nzambe nyonso balekaka na o esika na ba témoignage bozwa vie wana Yesu Masia ya kopesa bino na abondance na yango. Sans plus tarder, je pense que boyebi déjà bateau na to yambi na plateau awa équipe eza vraiment ya munene ya koviva. Prophète Hervé Yombo, je pense que au pamboli biso makasi ozo pambola pe bana na nzambe tozalaki na yo na kati na retraite oyo to lansaki déjà retraite oyo ko banda le cas qui vendredi et qui donc chaque vendredi, samedi, dimanche, lundi tozali na retraite donc le Nazaréen en face il y a frère Mathieu Badjoko. Donc biso na frère Mathieu Badjoko tozozala chaque vendredi, samedi, dimanche, lundi to panzani na retraite oyo ba passer na nzambe ba koya ya ndenge na ndenge mais oyo ya liboso tozalaki na prophète Hervé Yomba yenda zaki invité spécial Nabiso papa et les kaki bien topesio merci et lokoni nyokoko sabana nzambe par rapport à retraite wana et les kaki. Gloire à Dieu, n'a pas moli les Nazariens. Merci papa. On a choix au pesaki likolo Nabiso et je dis que celui qui est capable de prier est capable de tout. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il règne. Alors, il y a prière, il y a une façon de déclencher le monde du surnaturel. Pourquoi? Parce que dans le surnaturel, c'est là où nous donnons les ordres. C'est là où nous communiquons ce qui est la pensée de Dieu au monde visible. Pourquoi? Parce que le monde invisible, il faut que le visible peut exécuter. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière et ça qui est invisible, le monde du surnaturel, pour nous couper ça ordre dans le monde des alliés visibles. Pourquoi? Parce que si tu es fort spirituellement, tu seras aussi fort dans la vie réelle. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Et c'est dans la prière que nous découvrons la capacité, l'entité spirituelle. C'est là que vous allez comprendre que les pauvres diables n'ont rien. Les pauvres diables, c'est un monsieur qui n'est qu'une personne qui n'a rien. Et c'est un intimidateur. Satan est un intimidateur. Et c'est là que vous allez avoir la capacité à commander les sous. C'est comme ça que vous allez voir toutes les religions de la terre. Batiaka likamwa prière, quelle que soit leur forme. Pourquoi? Parce que la prière, ils ont eronzote kufaka, molimo et bani. Et c'est pourquoi nous avons été disponibles pour assister les Nazaréens. À tout moment que vous aurez besoin de nous, nous serons là pour que toi assistez Bino, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Merci Papa Mathieu, ozalaki na prière, tu retiens yango kala mingi te. Comment on priait qui n'a pas les Nazaréens, ils allaient qui prière ya nini, pourquoi kaka frère Mathieu na les Nazaréens ba ko ta retraite. OK, merci sœur Tiffany. Ma prière to kota ki eza premièrement za recommandation nza ma pesa biso. Eza ka biso te ba sentiment biso te non. Eza recommandation nzambe a pesa ki biso to kota prière wana. Pourquoi pesa biso recommandation wana? Parce que nzamba lobaki à travers les Nazaréens, c'est là que le monde entier va bénéficier de l'histoire. À travers chaîne où il s'allie qui bat tout bas dans l'histoire au monde entier, bat au bazo bongo la mtema, abongo mtema à travers chaîne où pour être la chaîne où te histoire où pe message, il est comme la bande de bisque bazo amité. Den zamba a bisque biso que il faut tous ensemble, il faut tout côté va retraite. Toko ba retraite pour nani ke batu nyonso o baza kolanda ba témoignage o baza kolanda message ozo le kana chaîne oyo batu nyonso oyo nzambe abongisaki ke babe baté ke so bazala ki ya obunga à travers message oyo ko leka awo donc tant que personne ba prière tant que tozanga na ba prière longo et ça la que tant mutazo landa yango mbala moko moli monza sani ni esimbi mbala moko mutasani mutakomi convaincu pe etina sani ni aluka elonga nzambe. Parce que tout dans la mission, il faut s'allier bika. Il faut être kangolama. Il faut la prière parce que même diable a aussi pelaté. Partout dans les caca. Bah il va arrêter Mathias à place tel a aussi salabo. Dans la témoignage va se pelaté. Parce que bazo mona kinga nazo baby ça va marcher na bango. So ça qui na bomo toi biso bat. Toi ba parfait toi biso bat toi na main na mosope na makila. Et ça il faut biso pe na groupe moto sani to se protéger na ba prière. Que tango to sala musala nzambe il faut nzambe abomba biso que danger mayo komate bande ko to bazolanda bazala ba problème
to ba prière na biso to bonela ke mutu nyonso akolanda nzambe apesa ye réponse nde tota koloba biki te mutu nyonso oyo akotribe na voyage ya Kisangani nyonso ekufaki ekosekwa eza pamba te ezaka maloba te mais tokotelango ba prière parce eza recommandation nzambe apesaki biso demoni vraiment ke so tosangani ensemble tokota ba prière pe tozwi rendez-vous na nzambe ke chaque vendredi samedi dimanche ti lundi na tongo tozala toujours na prière bosa présence na ye eza pamba te parce que nzambe ye mona lobi yango pe tozo kokisa maloba oyo nzambe alobi pa bi to sala ici dit l'éternel to ta mona nzambe longo donné moi ba retraite wana eza vraiment mingi pona évangile et kende liboso batu babika batu bakangolama batu mona loboko nzambe pe chaîne oyo ezala béni batu nyonso baza ba difficulté nzambe a répondre kana message to kopesa ata to prier pona te ka message pa tango zui parce que tant to na ba prière donc nzambe pakoli biso et pakola nzambe na maloba nanga de tant kana lobi na déclarer que tant ka olandi tellement na prière sans nzambe dans ne pakola mpe na pouvoir wana que tant olandi ka maloba nanga lobi déclaration nanga même na prière pona ote taka olandi ondimi yango nzambe asala le miracle donc monique était tout ça lango donc na nzambe longo de tozonga ki poto lokelo nzambe donc peuple de Dieu ndenge kaka to bandaki koyebisa bino donc retraite wana le kanaki mala mais nalingi tozonga kuna na bosala elo moko parce que nazoyeba message ndenge ma pesa biso message pona plan musala na ye ayebisa nga obi Mathieu na pourquoi na ponio moi na province orientale nzambe ayebisa nga lobi surtout na province na biso donc na Kisangani na mboka oyo ilandi que bato mengi ba mi pesa na ba vie ya bakisi so nzambe alobaki po mission oyo et se réaliser vraiment ndenge sengeli il faut to bandana no mission évangélique wapi na Kisangani donc tant soko to kende sala kete mission pe ya monde sani ni efungwami c'est pour cela to côté là qui ngo ba retraite pe na bi ke nzambe afungoli ba porte nzambe azo sala vraiment donc pe nzambe confirmer so kete tant to kende Kisangani atuka bato ba okangolama bato ba opambolama bato ba komona loboko na pe ba ko témoigner bonne na nzambe au sala ma vie na bango. Merci beaucoup, frère Mathieu. Tozongina Nkuna na régie et place le maestro de la presse congolaise, Azali, le frère Lido Pro. Ah, bah, la sélection non ambiance izala ki na kati ya retraite mkola suka. Donc, tozwaki ka belema mkola suka. Bolanda ndenge nini nkolo akitaki penguya frère Mathieu Zoko kumi sanzambe pesaki batu nyonso les nazaréens posa wana ya kongumba mila ya koneto la pe ya kosanzola nzambe. Merci tokena na régie. Si tu as pas d'ensemble, parce qu'elle est nommée Yamaka.
akita ndenge moko akiti eke pa ya robe na ye eremplir esika prière dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu, c'est ça le vrai témoignage. Et partant en haut, tu es sans zambiki. Bato bazan bakangami. On ne sont pas dans les Nazariens à Kangolama. On ne sont pas bisa bomo inaye. Na kolanda ba témoignage mateya, ba louange, ba nzembo. Oyo de kakana les Nazariens, bomo inaye et bikisama. Amen. Tu es sans zambiki. Stérile ne sont pas dans mateya na les Nazariens zo mwana. Quel que soit des regrets nango, quel que soit dire nango, quel que soit origine nango. Tu sais, on est dans un problème,
vie spirituelle et béba, vie financière et béba, vie matérielle satana baby sango. Nakolanda ka les Nazariens. Seigneur a visité. Banda kunyo se kota mobulu. Nakolanda ka mateya les Nazariens. Nakolanda ka ba mateya ba témoignage ba prière. Nzamba kotsa kimia. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur papa, éternel notre Dieu, Seigneur mon Père, Seigneur, tout ce qui va nous vivre. Merci beaucoup Tozongi, en tout cas ils qui pour le Nazarien les Pamboli. Je pense que to prier pe longo na yo et Pambolo yango monaki na e bandeli émission na loba ki teke Tozonga na régie to prier po na ebe ke to prier na kati ya émission au bondeli et l'équipe malamu. Bien aimé wana ko bondela la kozana Kinshasa. Obana ko bondela po bana ko luka okende poto. Olingaka Yesu Masia po ke en Afrique du Sud? Non. Mettez la ningo tika Yesu Masia. En tout cas, je pense que la prière ou un moment intense, il y a prière tout ça qui n'a frère Mathieu, comment on a bondé la namuto akufa. En tout cas, ils allaient qui n'a bandé wana blague tema l'air to vandi buto liboso to moni buto leki buto mi balé buto mi sato ate to kumisa kinkolo Yesu Masia zanzambe ye kakande muto solo muindande ezali Yesu Masia. En tout cas, ele kana kitoko ba intercesseurs bazaki na ba kota ki moi ko banga ti même moi malili na nzoto men kolo ala kisa kete ba témoignage ça ke belé mususu témoigner ki alors en tout cas na banako bangi la frère Mathieu men kola ki ko l'accès frère Mathias ali na kati lolenge nini frère Mathias qui ko délivrer na kati na ba prière lolenge na mona ki na vision lolenge nini frère Mathias abukaki to pe aboma ki mbwa oyo abundisaka bomo inaye. En tout cas to pa mbola maki mingi frère Mathias est-ce que c'est le local par rapport à prière? OK, et là dans le baka boy. Donc pour moi bandeko bazo benga to ba problème tala boy na bisa bandeko boy. Sauf vraiment ça a besoin que nzambe na nga. Nzambe ali nazara ko makambo avi na yo. Toujours banda ba prière lobby vendredi toujours banda ba prière. Donc chaque vendredi oui, chaque vendredi toujours ba prière. Nous avons déjà programme na biso tapi toujours côté ba prière côté na biso ensemble ozo gérer na ndako ozo prier na nzoto toza musika na nzoto mena molimo toza place moko toujours prier toujours bondela nzamba zo ka prière na yo perso ka pe ya biso donc maintenant ozo bondela na biso elongo na bi que osala jamais déçu nzamba pe sa réponse ozo mona parce que même nga pour nous aller le délivrer parce que nous allons kizengi nga bazala normalité nga zala mutu no tanga pena soyi zala ka mutu ba réseau la zonga ki normal baloba bi ke te Mathieu Badioko akobota ka te Mathieu Badioko Mathieu Badioko asala ke loko te mais nga na tunga minzambe pourquoi bazo seka nga so milimo ngo ye na tête des ordres mo so ba réseau kimi na kimi si batumba isala nga bien te comment te ke ndenge na zonga normal za ka passer ba prière pour nga non ya nga moko nano conseil ça ne s'habite jamais mais ceux qui n'a fan moi ça la bien et moi so ba expliquer ye na ça moi menacer so bon moto so ba expliquer ça la nga bien te nga moko na kota ba prière na sala prière 7 jours sec ba nzambe na kolia te na komela te il faut zongisa nga ndenge na zala kala il faut zongisa nga ba moto na ngezonga normal na lingi te bato ba koma ko seka seka ngai so ko ba keno zala kizengi se mo tsika nga wapi na deuxième monde netu moto zongisi nga donc oza na droit ko zongisa nga normal na yebisa ki nzambe pe nzamba ayoki prière na nga lelo nzamba zongisa nga normal mais bato ba prière pour ba ikamusa bango Mathieu mo ba fa ba so atami so ba lelaka ti lelo ba nimaka te
Pourquoi? Parce que ngamo conscience na nge sali ngabi jamais na cause na vieux te na telemi nzambe ayo kinga pesa ma répondre nga eza ndenge moko pe promo za nango comment ta ya poka nzamba o mona miracle il faut que frère Mathieu prier pour na yo ou pasteur elle va prier pour na yo ou Mathieu faut be frère non promo eza que yo moko tango telemi nano conscience ne sali ozomona otelo bi ke tenga azu décision na kobela souté kindo ka famille mona nga souté to tango za ko déclarer o lobi maloba donc maloba na nzamba yoki peut-être que tu peux prier pour nayo et ça c'est pacte ya makas na monde des ténèbres parce que le lobby il peut te déclarer que toi nzamba yo qui peut à répondre yo ozomona l'état to continuer ben monsieur Simayaya wa siko to kota siko pena à profondeur na ka pena deuxième monde nini oyo bandoki basala ba vie na biso na ba démo na bi wana sunne mususu obanga na ko benga frère Mazobi pardon mais bazobanga pe ko benga be bazobanga na bisa bandeko olimbisa ngai oyebi ko banga ko benga ngati ozomona nga frère Mathieu nazala ndoki te nazala pe magicien te problème eza ke ngai eza mutu nde a sacrifier nga donc atek nga ko dans nga innocent na monde ya mystique nga na kende na nga donc na komeka esclave na bango na banda ko sala makaba na ko sala ko bomba bato sala bato mabeza service commandé teta soko to kota pe na approfondir makambo wana ne bien muso ko banga na biso ko banga na ote makambo to sala nga ba vie bazani za service commandé parce na kota ndikisa ndako nganga te ils ont été bandeko musuya musu pasteur musu moni ayo a témoigner ya za ndoki on misa kota nganga donc conscience na mo ko tsasa nini akota ayeba ke na kota nganga mais ngana kota nganga te yaya ngazala nanga mwana ndako esala ke à travers ndeko nanga sani a sacrifier na ke na monde wana apenza ma ozongisa ngai. Merci beaucoup donc bien aimé dans le Seigneur bo banga bozo banga ezo sala e pasi à chaque fois zo maman Tiffany bato bazo banga ngamo ka sum tabengi allo akati ezo sala pas mais tellement za mutu moko aseka kana eka kata lobi ezo sexy mais vous constatez que mozo bo vandi botike moko zo mona ki ezo sala ye bien te ezo sala bien te bato bazo banga banga te bo banga te plutôt banga masum oyo sala kawana banga kindumbo zo sala banga mabe ozo sala kasi ko banga frère Mathieu azande kono dans le Seigneur to banga ndeka masum ali pamboli pona yo onza batininga donc nazali pamboli pona yo amen donc mutu nyonso o abenga nga kina lobi liloba yo ba liloba elle a démo bangaka parce que même lui se faire ayebi nga ayebi que pecho wana a mystique pourquoi parce que ayebi makambo on nzamba tina kati nanga ayebi ndenge ni nzamba kende ko botola na maboko na ye ozomona donc tango ozo benga nga oyoki eta même voilà ça na lobi le pamboli donc nzamba ayoki penza mapamboli nazali pamboli pona yo non malédiction pona nazali pamboli pona yo tango ça acte ko benga nzambe akopambola yo. Merci beaucoup je pense que Obed Remalelo tout ça vraiment na makambo et belé mingité mais avant tout les kato ikutana kina ndeko donc cousin à frère Mathieu azali ndenge ni nazali ya oyo abomaka frère Mathieu donc yi azali babimi libumu moko na mutu oyo a sacrifier ka frère Mathieu bajoko mais restez branchés to lingi na to pesa malobi pa ya papa maman témoignage à frère Mathieu et un témoignage très capital. Amen. Et tout ça c'est témoignage à frère Mathieu et un témoignage à Jésus. Il y a Jésus pourquoi parce que comme l'équipe a combo c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Ndé tout tombola. Alors parfois on va comprendre biso mabe. Donc er tout le témoignage à frère Mathieu peut-être pour te expliquer yo zolanda biso nanda kuna yo par rapport à référence à histoire et tout. Et ils ont témoignage à frère Mathieu. Ils ont témoignage à Jésus-Christ. Parce que tout le temps, on a combo à Jésus-Christ. Donc, combo l'équipe a combo nyoso. Mais nous avons sungi que Nazela et Jésus-Christ de Nazareth à permettre que frère Mathieu a un parcours parce que il est sur le que bon dimi pour bon moni bikamwa. Donc Zamba se servir na frère Mathieu neti échantillon ya ke yenda za o ya pesa ka bomoi atana baye bakufa. Alors partant nango to lingi boye. Pourquoi? Parce que Bible le bisango malamu oyo ekobana na Jérusalem na Samarie na ba extrémité de la terre. Donc cela revient à dire quoi? Et sika oyo Nzambe a permettre ki frère Mathieu kufa. Frère Mathieu a sekwela nde tozo banda kuna parce que toza na mission ezali évangélique. Ya maboka moté ke bomoni biso basala Nzambe o toza na kati ya nini invitation les Nazariens toza na kati. Pourquoi? Parce que to yende pona to tombola kombo l'équipe ba kombo nyoso. O kombo na mutu moko akotombola ngote ezali kambo ya yo ya ngai ya biso nyoso. Et c'est pour cela vous allez voir que parfois tozo assister ba retraite à les Nazariens, parfois tozo le kana plateau, parfois tozo kende na bango ainsi de suite. Pour dire quoi toza na objectif moko milimo batebika. Peut-être yo oyamba déjà et su yo simba kisite peut-être yo zando kité mais za na bato oyo bazana kate misala ya molili
parfois bazana kisangani mais tozo koma na kisangani mais yebi ba ke image wana et obikisa na bato bazana poto et obikisa bato bazana Afrique parfois muso sala misala kindoki mais nako kinde ko palper ba réalité à terrain il y a évangélisation muto na kota la bino satana c'est un menteur les diables c'est un menteur malam natika kisio les diables c'est un menteur parfois musala no sala na trouver que vanité de vanité et ça objectif au biso tozo landela donc pour te dire quoi ma sœur mon frère naebi lelo ke bato mingi mutu azanga mbongo ezanga musala zalaka te mbongo nyonso ezala na musala et tozosenga yo participation no parce que l'argent c'est un pouvoir et vous allez même voir que par rapport il y a témoignage ya Ndeko Mathieu vous comprendrez beaucoup de choses pourquoi parce que nga nazo ngolu ya ko message nae et l'argent même dans le monde spirituel ezalaka pouvoir moko absolu et c'est comme ça moi ba utiliser la terme que ba sombi mutu pourquoi parce que basomba mutuka na mbongo et vous allez voir que même Yesu Masia na samokili Yesu ba ko senga mpako pako aye que non Yesu futa pako au lieu de discuter to lobani abi Pierre kende na Eliziba kende ne balé pepa mbisi to loba mbisi babi mbisi ya liboso ko kanga fongola monoko mbongo ko bimana kati ne futa ya bino pe futa ya ngai donc vous comprenez que même Jésus azaki na posa ya mbongo pote asala makambo za yake ya mokili yoza netimbisi wana ma sœur mon frère soko fongoli monoko te sango malamu oza makolo te Yesu azana makolo o atambolaka makola basali na ye Yesu azana munoko koloba munoko basali na ye Yesu azana miso komona ya miso basali na ye et alors Yesu ko pesi makolo te to kende sango malamu osuka kakao lelo soki tozo koma place ozali parce que zana bato oyo ba pesi misolo en fait que mbisi aloba mungongo yoka na place ozali. Alors, je sais que par la grâce de Dieu, ce qu'on contribue à cette émission, na mona basi bikomba à cause du soutien évangile. Nzamba pesi bon ma passe. Na mona bato ba maladie incurable, ba bebisa mula na mula mbongo et que ba bikarate à cause du soutien évangélisation, nzamba pesi bango guérison. Peut-être problème na yo entreprise no qui na faillite. Mais je te dis que et c'est Dieu. Et tu témoignerais parmi tant d'autres. Nous recevons chaque jour des témoignages. Permettre que l'Iboko Nayo, Nzamba Tanga, on a qu'à témoigner. Et je sais que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, ba mourir de Jésus bazawapi. Ba mourir de Jésus bazawapi. Bato balingaka Yesu Masia bazawapi. Bato babanga ali felote mais balingaka Yesu Masia bazawapi. Bien aimé dans le Seigneur, soki okoti likambo voyage oya kisangani nezaka ka frère Mathieu ye moko te tona pasteur non eza délégation moko to ko bloquer pour que ba kende pour que ezala te comme kuna désordre banjo maintenant il y aura des gens au to utala mo ababi ke ba calmer situation eza te que to komi kuna ba préveza te ton e ko na caméra e ko tala bato eza te to komi kuna ba saki makamu na kuku non ba te ya kitete boko mona ke bato ba te donc délégation uta kine bien aimé dans le Seigneur mbe ma bolongo na biso pendant que yo solia ozomela vendredi samedi dimanche lundi ma bolongo na yale Nazarien eza na sena frère Mathieu pour que to sambela pona yo pour que to sambela lolenge ni témoignage so kende yo parfois ozomona maman moka benga bisati fani bino kutu bozo sala ngala zola non ala zui combat na ndako na ngai et bon à fonctionner biso ba tuto zanango en live bien aimé dans le Seigneur participer na prière participer na conseil kota likambo mutu nyoso kota likambo oyo amwe ke nzambe aboyi kozala nzambe mais soki nzamba ndimi kaka zala nzambe alobi na Esaïe avant moi il y avait pas de Dieu après moi il y en aura point soki nzambe wana lingi kaka zala nzambe soko pesi oyo zanango amwe ke nzamba na boya tikala nzambe. Mais je sais que je suis un Dieu jaloux, abomba jalousie na itali, je suis un Dieu jaloux. Na partage ko ne na mutute na ibso ke nzamba kokota likamuno po atali saki a partage ka lokumu na ena mutute. Merci beaucoup. Na lingi tozonga to papa Mathieu to souffler un peu na émission to sala ki na cousin na yo mutu aboma ki donc ya na ye to la nango bongo tozonga. Si tu as pas d'ensemble, parce qu'elle est nommée Yamaka. Tout le déjà, bonjour Papa Tex. Bonjour maman journaliste. Bonne santé. Et ça t'est par la grâce de Dieu, ça t'est bien et puis tout ça très bien. Du beau temps mobile. Yo na frère Mathieu Bozandengeni. Oui, merci pour la question. Mais ngana frère Mathieu tout ça ba cousin. C'est-à-dire o ya boti nga aza mwana mwasi, o ya boti frère Mathieu aza mwana mobali. Maman na ngai aîné de la famille
après tata ya Mathieu mutolandaki maman na ngai. Donc maman na ngai mutatikeli tata ya frère Mathieu Mabele. Merci beaucoup. Yebi sanga sikoyo. Oyebi frère Mathieu na histoire na ye mobimba, oyebi frère Mathieu na kozala na ye ndenge nyoso to bolekisi ne betape na famille. Est-ce que oyebi muto babengi kabalisi? Oui, na yebi très bien. Azali leki na ngai propre. Tata moko, mama moko. Kombo na ngai Lisimo bato besongo Tex. Kombo na ye Lisimo Kabango. Alors, papa Nabiso azali pasteur, chef de district Bandou. Eza na province orientale, na secrétariat régional Oya Kisangani. Et puis secrétariat général ezali awa na avenue Kalemi numéro 8 na commune ya Gombe. Donc naebi Mathieu très bien. Naebi pe Kabalisi très bien parce que Kabalisi ezali leki na ngai propre tata moko mama moko. Oyebi le Kabalisi lokola pasteur, lokola mon frère en Christ, lokola nani ndenge yo yebeli na famille. Bon, naebeli na famille aza d'abord frère charnel, c'est-à-dire tobotami tata moko mama moko. Alors événement oyo ekomela kibiso c'était en 2006. Toyaki kozwa décès ya frère Mathieu. Le kaki na ba étape na kanisi eza na histoire mobimba, eza na ba bande mobimba, eza enregistré ndenge ya kufaki na 2006. Alors subitement na 2009 aye ko réapparaître akufaki na province orientale na territoire ya Basoko na Lokutu. Mais aye ko réapparaître na district ya Lisala na province ya Équateur. Après ba quête nyoso ndenge salami na famille mobimba tozali convaincu na ndenge to yambi Mathieu susu azongi na vie. Tika to beta site que tango Mathieu akufi to pe ba leli frère Mathieu yo zalaki na Kinshasa ozalaki parmi batu oyo basalaki matanga na Kinshasa. Est-ce que oyebaka Mathieu avant kufa? Oui, effectivement, na Mathieu parce que tango wana ngana zalaki na internat na Ekondo na kanisi honorable Bolengetenge questeur ya Assemblée nationale ayebi to salisa na Ekondo ça ka toujours ba 100%. Tozali kotanga kuna tozana na différence ya 3 ou 4 promotions après honorable Bolengetenge. Émission yo eleka epena honorable Basile Olongo ayebi yango eza pe kuna au grand complet na Assemblée nationale ayebi yango dossier o eza epena ministre ya intérieur ayebi yango matanga to salaki yango na Kinshasa awa na avenue Jabi numéro 37 na quartier Matonge commune ya Kalamu. Toko kitakuna tolobaki ba toko mema likambo tina suka donc place matanga sala makana na Kinshasa bande kwa Mathieu na niveau Kinshasa pe balelaki Mathieu toko kitakuna sur le terrain. Oui papa tokoba. Oui, boko kita na avenue Jabi numéro 37 quartier Mobimba Baebi, avenue Mobimba Baebi, toute la famille ezali wana. Okokuta ya odete oncle Nabiso Bajoko Gilbert azali malgré pour le moment comme ko vendre na kingeti na yolo mais akoya wana za responsable mama Clout nanga Victorine azali ba cousine nanga nyoso ba nièce nanga nyoso tout ça c'est une grande famille Bajoko moto nyoso ako confirmer yo na eloko tozali koloba tata abotaki Mathieu comme na ye Bajoko danger mama nanga comme na ye Elisa Bajoko. Sikoyo tango yebisi bino ke frère Mathieu to pe Mathieu à l'époque Bajoko akufi bo sali matanga boleli boyokaki nungu ke ezali ndeko na yo Kabalisi mutu azali na makambo wana bozo ki bobandeki kotatone oyo te oyo tango côté ya famille ya mama to pe ya famille ya mama ya Bajoko bafunda ki bino kolobete na ba mirmi ke bino bozolekisa mwana famille ya tata bolekisa mwana boyambaki likamwana ndenge ni bon moni lere Mathieu akufaki ba nungu na ba rimere o zaila ki wana mais to kendela ki yango penza en profondeur te. Toza famille chrétienne Mathieu akufaki na Kisangani bakundie na cimetière Segama ba bazana Kisangani bayebi yango matanga salamaki na Lokutu matanga salami na Kisasa presque partout. Mais na 2009 tango ya ko réapparaître
aye ko confirmer ko tanga ko sala ko tatola nyos o ndenge elekaki pona petit frère nanga wana. Alors tilelo azali coupé na toute la famille. Solo la kan azana contact na mutu ta moko lisute na famille l'autre za ko senga na baso. Wana kabalis. Association mutu tele matia bimi. L'air matia bimi. Alors biso zo ko senga Nzambia sa la grâce wana à permettre rencontre wana que ce soit na Kisangani, que ce soit na Kisasa, que ce soit na Europe, partout. To ko senga na ba sponsor ba luka ko sala effort na famille parce que to sala ngo. Mais ils ont aussi bagate mais par la grâce de Dieu ndenge na bi Nzambia azali ako faire réussir que rencontre wana et avoir lieu Mathieu avanda Kabalisi pe avanda comme ça toeba le konini Nzambia ko lakisa biso na kati wa siko ye aboyi ko solisana bino bandeko na ye moko bobimi tata moko mama moko po bosali ye nini bon ye aza ko reprocher famille mobimba bon biso mutu oyo botami na tata moko bovandi na ye ndenge to vandi ya na kati na famille ce qui yo que le voyage et que ozongi na ko reconnaître que oui oyo aza ser na ngai to vanda kine akenda ki voyage azongi Mathieu oyo to zala ki na ye to vanda ki na ye to lia ki na ye ye wana et tango ay ko réapparaître OK c'est toujours Mathieu oyo to zala ki na ye alors il faut siko nde ye to yeba ko sala discernement ya ko comprendre eloko ezaki na vie ya au-delà. Parce que biso to suka kika nenge to atera ki na kata cimetière et to se limiter dans niveau wana. C'est que ya zone ndima te ke o eza Mathieu bino ne bozo ndima. Mais ye lelo ye aza ko ba que ye eza Mathieu te. Biso to yebi ka o aza Mathieu parce que o akufaki ye to moni ye. Papa tala nanu Mathieu malamu. Botala nanu malamu bandeko pe batala bino malamu. Nazo mwa pe ozana ba très ya. Est-ce que pena Mathieu ye yo pena la msusu zoka kama kama ona lo yenge. Est-ce que Mathieu penza ye? Nani ye atana cimetière babanga kaye. Oui, mais effectivement, bah parents nabiso, bah botami na même père, même mère. C'est-à-dire maman nanga, maman abotinga, aboti Kabalisi, aza grande sœur ya tata o aboti Mathieu. Mathieu pe aza yé mon côté, aza pe na famille Mathieu, Charmate, Mathieu, Thierry et tout ça, bah za ebele. Bon, tata o aboti Mathieu, na maman o aboti nga na Kabalisi. Bah tata moko maman moko. Bon, to vanda ki na Mathieu pe place moko, to lia ki na pe place moko. Comment moi j'ai dit mar na wanga na moto nga na ebie. Siko na moneti bino pe bozama na ni mutema likundu na ndeko na bino Kabalisi. Po no bozo ke lezu alem sute na mbongo ne azwaki po ndeko na bino po bobimi ne musuni na makila balobaka ata mabezali to kotela na ndeko na biso me to koya ko tuna likambusima. Bokoteli Kabalisi te bokoteli cousin na bino. Bo moneti bozana akoki olobake bozana mutema likundu po na ye aganya vie asana ba mbongo na ye belebele. Ouais, bon, en tout cas, et là, on a répondre à la place où on a qui Kabalisi quelque part à Aida Moutounio sur la famille. Na connaîtra qui ba problème moko a wana 2007 ou 2008 comme ça. Kabalisi Moutouta qui depuis que Sangani a été dengati na Kishasa. Na koki jamais que la ingrat et penaï. C'est mon jeune frère. Naza ko senga soki lelo azako yokanga azako nanga Nzambia touché motema na ye. A touché motema ni abongwana. Effectivement na kosenga na ye abongwana atika parce que epena celle refuge ya batonyoso ezali kaka epena Jésus Christ. Na koki jamais ko jalouser jeune frère parce que lui c'est mon cousin. Kabalisi c'est mon frère direct. Comment na ko ça la partie plus na ko ça la complaisance na promouvoir un cousin pour na au détriment ya mon frère direct oh et puis tous apeka en deux. Tous apeka biso mbalesi parce que papa oui papa abota biso tous 13 mais maman moko tous nga na ye. Maintenant maman mosusu tous 11 baza 11. Parce que sangisi biso 2 plus 11 ndето comme 13. Donc je suis l'aîné de la famille et après moi c'est directement lui Kabalisi. Siko papa tangu salisio mingi ndongolo bio sa salisa wasunga mingi. Tango yoko ke aza mutu ya bakisi po yeba ki angote liboso yango bana ko nguma bambongo na ye. Tango yoko yeba ke aza muta bakisi décision nini ozwa. Mais oui décision nanga dali seulement ya que à se repentir. Et Nzambe ya ukangula parce que ils ont ba témoignage oyo bato basala mabe ba ya koyambola ngwe pe na Jésus Christ et puis Jésus a rejeté et bangi sa ote okumisa Nzambe to ba Nzambe zwa lokumu akokaki pe ko liangai mais azwa ngai te azwa ne Mathieu nkolo zwa lokumu pesa Nzambe merci te bon wana ezali grâce peut-être particulier pour ngai Mathieu azala ki victime
parce que nzambe moko muta permetaki yango alors ndenge pe épargnaki biso peut-être aza na plat ou après va pour na biso ndenge to continuer vie tango Matia bimi eloko ali boso bosaki moko ali boso monaka Matie ezalaka ndenge. Oui, première rencontre ya ngana Matie ezalaki on a Jabi ezalaki na envoyé ya général Soni Kafuta atindaki homme de Dieu wana o wazwaki ne avion de l'Isala tina Kinshasa et mokoba yaki na epe tina ndako la première personne ya ko embrasser Matie ya ko accueillir Matie ezalaki ngai malgré peut-être moi somme mona manito ezalaki mais comme tu yebaki déjà qui a ça réapparaître alors tu yebi to benga revenant to benga ressuscité c'est ça wana ezali mystère moko caché peut-être na baba ezali na connaissance ya très approfondie ya connaissance nde bakoba ko définir biso kaya frère Matie yango tozo senga même ba professeur ba batu oyo bato mayele bato sage ba intelligent bato bokei na bitelo ya likolo koleka makasi ba lingi ndenge noko Matie baki ba lingi basala ouvrage sur yango bo étudier yango bozaka ya kobenga na bitelo ndeko na ngai Luli Fresh cool encore Obed Rema il y a une question il y a posé par papa. Merci beaucoup maman Tiffany. Je crois que témoignage à papa Matie et Zopa Molaba Nzambe puis un témoignage où ils sont vraiment profond. Question nanga ina kotu na papa parce que bon to yebi mon appel ma solo tout à la rappel film tout à la film bon mon film mon bout au tali pe mutonga bon mon bout mais va sauter on est dans mon bout tout mais ça va jomo boye akokani na mon bout à celle pe film mon bout bon mon pe que ça mon bout c'est autant papa Matie zonia na bon moyo eloni obino bosala ki po boye ba ke ça penza ye ya solo po ça pe na batunso ba kokana nakoleka pe moi mutumo ba kokana textuellement mais ça yete nini lakisa bino penda ke non ça ye penza ye ya solo eloni bosala po ba yo. Oui, bon papa ya Matie azalaki na basi presque 5 mais moi si oyo ya liboso akendaki na place wana atalaki ba signe oyo Matie azana ngona nzoto o mama yo so ayebaka ye mwana na ye yangonde a confirmé qu'il y a un peu na biso tout le monde que eza Matie et après enquête na kosolola na ye pe ndenge to vandaki na ye alors to confirmer réellement parce que au moins eloko naza ko rassurer basai na Nzambe na balandi nyoso que eza nango utopite eza nango eloko moko montage te eza nango eloko ozali réel comme na kati na libota na biso esengé peut-être lelo oyo libota na biso to profiter na eloko na poto ba ko sosola to yeba munene na Nzambe et naza ko confirmer bino naza ndeko propre ya kabalisi naza cousin propre ya Matie et na o confirmer bino que Matie o akufaki yeyo to vani na oyo to ça na émission sans complaisance na confirmer que za yi siko tango bofani na kati na famille to pe yo zaki na Kinshasa kasi bisika pi Matie akendaki ko sekwelela ba vandaki na famille Matie bandi ko soko ko sakola Matie bandi ko sakola bité so question na tuna Matie ou na tuna son cousin abandi ko sopa abandi ko loba ite ngala mona ki kabalisi kuna kabalisi muta komisa ki ngai démon kabalisi muta sacrifier ki ngai na kati na famille bolo esala ki bino ndenge ni. Oui effectivement question wana mérité otunanga Matie azana ba déclaration nyos sincère et certifié o asalaki pona oye a vivaki dès son enterrement jusqu'à son apparition ndenge to va ina epembeni yao. Alors ba déclaration wana tozana ba donner surtout wana tozana ngo na ba bouquet et là ko seulement na otiko ba ke tikalinde peut-être ba ça la rencontre fara na o za présumé coupable. Est-ce que ya ko ndima po ya bon ata boya bino mais ni amwe bobengana na ye. Oui, des fois tant ozaki na départ wana na salaki le nécessaire d'ailleurs appel na ngai a wana Kinshasa pona ko benga ye papa na biso aza pasteur pona kolongola ye na centre commercial côté maman na biso atonga ki ba complexe commercial ya minene place ya tikala ki ko vanda pona ko commercialiser ba bâtiment wana na ba faire na ye et ko ramener na mission protestante aux na lokut na district Bandou vers papa ça que na no c'est de quoi il s'agit là par téléphone ngana bibo malgré marché zali mais avant toute chose ça là tout comme place papa zali j'ai un message na ibisa yo. Alors je n'ai pas compris olia que na yemoko azaki accompagner na molonga inaye moi sinaye maman Elise ba comité esika papa azali na tie téléphone na ibisa ngo tie téléphone na main libre tango wana na somaki crédit il y a $20 pour na corrélater bango ba feñoso
korelate nyonso et na obligeaki papa koza mosali na nzambe senga concours ya basali na nzambe nyonso bo bazali na entité besika ozali wana na lokutu comme ça réunir bango nyonso mwana na yo azosala misala na ye na maboko na azosala misala na ye na mbongo ya makila alors à se repentir basali na nzambe nyonso bosala o bino ba homme de Dieu bosala kapona ko délivrer ndé message na ngai na lexaki yango wana alors bango on taki ba homme de Dieu ba yebi pe o basala ki na yekuna et ti lelo yo ndenge pe yaki ko longwa na lokutu wana akei na akei ko vanda côté ailleurs na yokaki azalaki na Goma peut-être lelo azana Kisangani bon nazo senga ka nzambe a prêter vie sika azali mais sincèrement Nzambe a lukaka pour toucher motema na pour se répartir pour que azonga na communauté et en communion na toute la famille et on vers Dieu. Mais au moni yangote pour yo oza ndeko na proche na zomona kaka lokwa na vani na yende kabalisi yango nkolo alingi mingi ya nkolo penza alingi ye kabalisi wana lekisa ki matie mingi nzamba zo senga eka ke loko moko abongola motema na ye papa au moni yangote kesi bokutani ya matie na ye basusu ba biso ba bengi biso bakokutana bitumbeko bimate maki un peu bino bato Kisangani bovani mingi na kote bangala kuna bolingi ba jama boko na makolo mingi bitumbeko bimate makile kotanga te machete koleka te bon toza bato nyonso biso nyonso toza bato territoire moko malgré ba secteur ba collectivité différentes côté ya bonoko na ye baza bato ya topoke c'est-à-dire l'OET, Bambelota, Balukola, tout ça, moi, ils ont secteur où ils ont côté ya Batopoke. Biso, tu as territoire ya Isangi, mais biso, tu as côté ya Balokele. C'est-à-dire, ils ont tribu Topoke, na Balokele. Dans Lokele, tu as l'équipe qui Topoke. Ah, ok. C'est-à-dire, tu as Lokele, soit disant Aliaki Topoke, mais tu as biso sur territoire moko. Alors, tu construis toujours en famille, moto ya koleka balinga na makasi, peut-être qu'il y a ça la mabe à cause de la terre. Tu as la vérité verdict qui wana to senga na ba sponsor to senga na ba sponsor donc famille ont maintenu que Mathieu azonga Kisangani pour depuis assez quoi mais effectivement que Mathieu il faut akita Kisangani et bokomona que tant Mathieu akita Kisangani ce qui peut-être ba moyen pe kozala que ngape nazala na bazu kilanga pe billet nazala wana et on va faire un effort na luka kabalisi parce que chez mon jeune frère je l'aime beaucoup na ramener sika Mathieu kozala comme ça papa peut aboti biso azali wana c'est un homme de Dieu azali première promotion ya IPC ya théologie en face ya kakokolo na IPC comme ça c'est un homme de Dieu azapé consacré alors à ça le nécessaire pour nato banene ni toko kutana sabango pe ba solo en famille comme ça moko a convaincre molinga sikoyo kala mingi kala nyonso yango bokendaka te pona nini parce que Mathieu amonana ki depuis 2009 hein depuis 2009 Mathieu sekwaka bokendaka te nini ezanga kabino bobo sangisa bango lelo tozobima wa kaka disolo kaka Mathieu kende Kisangani banda sekwi nana komi Kisangani te oui mais na ko kolba keza marque ya initiative et puis peut-être na moi des organisations pe na ko tia ba moyen pour na ko sala budget ya kolongola une délégation a wati Kisangani eza marque de moyens balobi ete bazozela Mathieu kaka na famille na bino te mais na Kisangani mobimba pe lokutu kuna bisika wapi lilita na ye ezali oui mais na ebité ezaka poza kisasa tata wa boti Mathieu tuna ba konsegnation ya onatra ba bateau courrier tango bandayi ko sala wana ezaki na commerçant moko te ezaki ko crasser tata ya Mathieu ba joko danger kishasa kende na ka quartier Matonge quartier Kauka ba konzi onatra bazai belé wana ba o ba ebi danger ba maso ba bateau privé ba bateau ba naviguer bateau bazana ba unité o etambula kana fleuve mutu abungi danger azate au départ de Kishasa jusqu'à Kisangani aza commerçant munene o ayebani presque partout. Alors c'est ainsi que arrivé à Mathieu na Kisangani et que ça en plaire moko ya kusangana te. Et que ça en plaire na ndenge batu bazo sepela Mathieu sekwito que ça en plaire ba kende koko ba désordre pour batu désordre pe ba ko bonga eza lo sambo na biso te et que ça en plaire na ndenge ni ba ko sepela Mathieu sekwito nini. Oui, wana ba ko c'est parce que mutu boyebi ye ki akende ki même ata Jésus Christ ngazonga ki ba musu ba kotaki doute puis na ba yeba ki ba bandima ki pe bazali. Mais à mon avis na ndimite ki koza désordre parce que na kosala tout na koza parmi la délégation et Zach peut-être ko yamba e pona mutu o bunga ki na miso na bango ba ko yamba ndi na ndenge ya esengo. Oui. Alors ah oui, merci beaucoup. Tous on a une intervention, il y a frère Mathieu Petozanaye très propre. Frère Mathieu Badjok, oh penzan de konayo cousin na yo. Oui, on a cousin de bonanga, grand frère nangai.
jour au jour ozoyaka monene libumu ezoyaka kaka monene frère Mathieu Badjoko epakolami mama epakolami tikanga na ya monene nalobaka mete fa tikanga na ya monene tikana sepela nakumisa nzambe donc nde na mimonaka biso nakanisi baplace oyo nzambe akende ozwa ngai donc esala ngai esengo nomoninga meme ata nazangi ata naza na problème mpo kutanga na kanda ezala pasi donc naza motu nazalaka na esengo nazwa te ka esengo en tout cas franchement ya solo papa Mathieu na kati yo te tozalaki na papa Mathieu mais tokolanda en tout cas za mutu moko esengo tozozwa te kozala na ye tozomituna esengo ngo ezobotaka ezowutela ye wapi ata bolobi likambo boye aza kaka na esengo ata botuni frère Mathieu yo ndenge ni eza boye esengo na esengo ata olingo tumbola ye po matumboli te ezoleka tola mosu tokutana na bureau boye ozotumbole papa aza kaka mutu akoseka na esengo na esengo papa Mathieu Badjoko oyo azali nani po ya lobi oyo azali bakisela biso na OK ye azali cousin na ngai lingolo baki aza mwa tata mwasi na biso tata mwasi na biso ye aza mwa na liboso na fama papa na biso na libomu na bango parce que aza mwa na liboso papa na biso na landi aza penza mwa tata mwasi akufa kenda donc to tikala ensemble donc papa na biso atika chef de famille ozomona donc biso nyonso toza bana tozalaki bana papa aza sote papa bakufa déjà tozalaki bana et papa na biso donc aza penza ya na nga penza propre tozalaki na ye tozolia tosepela vraiment asakoli makambo kitoko awa alobi makambo ya bien est-ce que yo lotaka penda komona kabalisi wana bon olotaka est-ce que esepelisa ko un jour omona ye boy to boti so en na mutema te bon na sepela na mona pourquoi parce que au moni tant na bimaki tant na ba débit parce que na bisa ki bino na deuxième année na zalaki tellement ba na mona nae tozala na na deuxième année bozala nae oui et moi zo ba parcours na ye ozomona parce que ye azama mona bela sala autant na bimaki na débit na zala moi kanda comprendre moi esprit moi ya mabe ngo sare nini te kanda na sasa nini parce que ko kanisa babilo bando salanga ko beta ozomona babilo kanengi wana moi kanda zalaki ene sabino ke tango nazo côté ba président de délivrance nangi sim nzambe ya bisanga lobi kabalisi aza munguna na ngati ozomona nzambe bisanga bi na sala eloko moko te asa ni il faut na approcher na sola na ye alokande lo nzambe de so loke lo nzambe nzambe bisanga bi ona zanga ko lia na pesa ale so ya pesa ngapena alia o lia lisusu so ka pesa o lia lisusu bon tango so bongo li mutema na ko lia zande ko na ngai soka bongoli mutema kolia oh yo kende sute pour la deuxième fois soka bongoli mutema akolia momoni même grand frère ndaza a basola raté atinga ni différent mais bazala bien ozomona mais depuis mutu nyoso ayiko comprendre makamuna ye bo muta passe ba benga muta ko na somo ozo comprendre yo kabula famille non na kabula famille tenga na ende ko sauver famille ozo comprendre pourquoi parce que na yebisa ki bango aza témoin kabalisi ba pesa caméra na niveau des mondes comprendre ba pesa caméra ABC ekende o filmer famille na ona ba image wana azwa caméra wana aye nango a provoquer ba fête ba yebati nekisa sali fête loko sali fête kitasa sali fête azwa ba image tuna soki ba image na mona naka ba tuna ba image o ba yibanga caméra OK bango ba yo kali sola caméra ta ba sala fête nga za to nga na kufa déjà mais nga na ye na lisola caméra na beti lisolo ke te est-ce que webi caméra mo kabali sazala ngo ba filmer ba tout oui ba yiba ngabite ba yiba été ba pesa ne va deuxième monde on se comprendre OK ba misuku to aboya ba boya de simbati mais azui OK tant que ba image ya mutu eza déjà identité a bloquer famille mobimba kanga bango ozati oteki famille mobimba my god ozomona OK tango ba image ba to ekeko ba identité ba to wana omona ke banga partir deuxième monde basoko mo moto moko tinde bosila poso comprendre or que soki nzamba zongisa ngate même grave ngai bate banga bazaka flou bato bakufaka or que ça que tinde to tambola awa de ba image banga za ku balandelaka déjà bango baye bakele o moko te de koya nanga eza premièrement délivrance ya famille pesa pe délivrance na isoka comprendre mais il ça nga parce que ti là zo lingo comprendre sikoyo mutu oyo frère Mathieu obetelaki biso obengaka ye na téléphone yo zaki na deuxième monde obengi ye ayambi téléphone ezalaka nani voilà Serge Gilles
Julie aza ndeko na bango ya mwasi akobeta ko lisolo donc aza leki na bango ya mwasi le temps na benga na téléphone mutama téléphone za Julie donc Julie aza petite sœur na ye est-ce que yoka ki lisolo wana papa bon omoni ka ya Julie eza parmi bana o papa na biso abotaki na mama wana c'est-à-dire Julie na Mathieu peut-être bazaba ndeko par alliance na ndenge na biso parce que biso ne tozali libumu ya côté ya ba Mathieu mais ba wana bazaba mama ya côté mususu mais tozana bango tata moko bon siko tango Vodacom ayaki même pas un mois na territoire ya Basoko ba homme fort nde bazaki na ba privilège ya kozana ba cabine neti yazaki na ndenge alors yepe azaki privilège ya kozana cabine na entité wana mobimba alors cabine wana ezalaki ko administrer ba appel pe ko recevoir ba appel ebele avant peut-être que bato bazana ba possibilité ko soma ba téléphone ba tout ça alors numéro wana muto bande ko sana kati na cabine wana ezalaki petite sœur na ngai Julie et asalaki témoignage wana yepe muto confirmer ki yango même pe na papa même ba famille mobimba azui appel que Mathieu azo benga ngai oh Mathieu quoi abangi parce que Mathieu asi akufa Mathieu pe to to kunda déjà maintenant ye moko mukolo dossier ako étouffé mais donc moi vérité moi appelle ni on a bon comme peut tout ça qui nous préparer tête yeba kita que événement tel za ko ya ou sorte Mathieu ko ressusciter alors tout le monde qui boza qui appelle moko peut-être ka boso pe ça bon c'est un peu ça ne tout tika ki yango mais par après ne to ko comprendre que non ezaki Mathieu abenga ki basolo ki na Julie za vivante dès lors que to ko na kisangani Julie akosolo là tout ça n'a écouté côté bon papa tout ça côté bon maman alors je ne vois pas comment tu peux ça la manipulation pour na dossier tout ça pour traiter on est au bilango pour un phénomène Mathieu ndenge bato musuba ko bakeno eza Ethiopie ou soit ayi ko kabla famille non eza ko kabla famille ngana za confirmer ngo on t'a que aîné ya famille Obed question pour na frère Mathieu ou bien pour na papa wa OK merci beaucoup est-ce que tant yo kufaki ndongo lobi bazwaki ba image bakena na caméra na deuxième monde après liwana yo ezali susu na bato mususu ko bakufaki sima na yote na ndenge kaya mabene babomaki ba lexa pe bango to yo zai ka mutu moko kufa na famille pe si bato mususu bakufaki te OK o poser question moi ya bien bon toi na TV comprendre tu veux beta lisolo tu ko beta jamais vérité à famille na biso nyos comprendre donc azo beta réalité mama kutana nango sima nanga bato bakufaki so nazo bisa que Nzambe asalaki miracle au point sauver famille pourquoi parce que famille ngake sila parce que ngamoko naza na témoin ya que c'est pas témoin et ça na mwana moko nazo ngisa en vie Diedo aza mwana nani ya okle bonyambala de veboni ye aza ndeko ya mwasa kabalisi comprend aza chef de cité na niveau ya lokuta secrétaire na biso petio wana biso jumo to fana deuxième mois tout solati bazo na esprit naï parce que mon attend ba longo l'esprit à motu parce que monsieur zala ki bazo esprit à motu ba ke na maman au deuxième monde monsieur zala ki ba longo l'esprit à motu wana ba sa ke na deuxième monde ba ko bomba kana soto na mo yanga ba bombaki monsieur zala ki ba longo esprit à motu oyo a récupérer que esprit à motu na akosa na ko peste place wana akanga na boko de ara esprit à motu wana so ko sani ko za ya olala mutakufi or que tango ba ye petio na koti na koma oh bazo na je da comme tout ole allez akufi bonabo bito fana deuxième monde or que ya yeza ke ba mema ki esprit ne malma wapi ti na deuxième monde so to fani na tali ta besoin esprit na na ta mais o jedoti na tele ministre délégation parce que biso ne to zalaki to za ba garde ko ya reine ya madame Chakidou asa reine am ko munene to yo muto pembe na ye ozona droit ya soma ma mebele muto tel mona zati to tele ministre délégation mais bokena muto ngabi petit na oke wapi jedo bisanga velima po atepe ko za jedo surtout kutala kuta vaya teza bien ça soki kisangani donc okokutana na yesu na kisangani tokutana kisangani jedo yaki amona nga ayaki afana ki na lingua le pas sœur mami et pas tata moi sinayi tango aibaye na esprit na ngabi jedo yoki wapi jedo atalinga ngapi na tali abi singa bi velima nazoko abenga lima parce que surnom na ngeza la lima o bashi ba benga mingi lima ba mingi mo bali o velima na comprendre te tala place ba kelanga na habiter ngabi se petit na nga oza koto kokate baluko zonga to bali de banga na bato bakangaki nga na bité o aza petit na nga ozomona o aza petit na nga donc neti graphe na nga parce que ya quand on salini ataka petit wana parce que petit wana donc aza mwasi kabali sabala da jeda ko benga tata mwasi ozomona nga na ebisenga na siwango tala mo neti nga batinga koto ipa vela biso bo suka kana nga bo côté na famille te on comprend ta ko na yebisi bango bongo débat bango tenga bi ko simba te
parce que dans la droit à la garde de la reine tout ça les débats ça là qui tellement précieux les gars n'a pas sur ordre dans mbolombo na biso ba masaka bi di pour penser bango ba libérer petwana ba so ko libérer esprit à Diedo so ça ni Diedo so ay so ko lamuka mais écoute na bande so ba kimaki ba bangi banda mama défense banda na deuxième monde osomona na banda ko défendre la famille depuis le deuxième monde tant on la défendre petwana zonga yemo ka beta li solo abande olela nini elekelanga nini ote na kuta na ya matier wana bomoto la na bomoto tanga zongi normal famille mo ba histoire wana pardon so bandimaki so bandimita bia mususu da kota na koma mususu etalanga ka mususu ko molela matier ti ma événement to elenga bana oseka ba to na olela nga oh bino bo olela nga za ko tuna batela bino waso na kidemo de la monde dire donc ba déranger ba zoba ok ba na capable osomona ke na bana ko défendre famille à partir de la deuxième monde osomona or que songa bimaka te caméra wana ba image na ici sabato tala preuve na ke ngana bima deuxième monde parce que même tout tali même ba graphe misus eza ba ya aimé eza ba ya mire ba te belé ba risque ba liwa même ba charmant wana mutu na bête la ke masolo na danger comme la cahier oh mutu ba juste bimé dozo betela mutu likambo comme la cahier yo kutaka on a deuxième tala boy moni mukolo boy tato ke kisangani mutu akopesa déclaration ya bima tia betanga lisolo abetela ngabo or que accident zoya nga zo ke ko défendre bango pour danger ya te mais les jours on nga na bima deuxième monde batinanga na zama misala zama na bilanga ne ba siko porte ya ko fungwama ozomona sima wana papa na biso akufi ba grand na biso pe ayebi grand na biso akufi omona ba to ko kufa ka boy or que nzamba tala ke te non famille ko sila boy te nzamba yoka ki mawa de ko bimananga eza de délivrance ya famille ndenge bato ebele mpe bazozala délivrer na émission oyo tozozwa bapel en tout cas bato ebele baza délivrer na émission oyo mais frère Mathieu Badioko naza na question na ngai ya suka po tozonga na papa po tokata émission frère Mathieu ntango bandaki mbala liboso bomonaki kabalisi na butu ntango bayo koloba kokoko Mathieu sort lero obimi olinga kobenga ye bato baboyi ke kobenga te ozalaki nano moto ozwaki bapete te to mpe pouvoir te mais ntango ozwi bapouvoir to mpe yo mpo fandisi okembisi makambo na monde de ténèbres ntango okomi komona ye na misala azoyaka na ndenge butu bobande mpe kosolola soki obanda kosolola obanda kokosepela ne kuna esukelaka bino ndenge nini soki bokoma kosolola yo okomaki mpo okomaki ti côté ya reine okomaki mwa na grade ya makasi okomaki maître na ye tozalaka kaka na se na ye ok merci Stéphane na question na yo problème eza boye omoni ndenge tozalaki na deuxième monde parce que omoni kabalisi histoire oyo nazobeta eza te ke ofandela imaginons nga onayeba te ta graphe na kabelanga $5 kabasa kabelanga $5 nga le te yana kabelenga mbongo wazali na mbongo aosunga biso tukana eva otoloba aosunga biso nyonso yanga kabelenga mbongo nayeba te tila banda mala nayeba te ke eza ye na ya ko confirmer que eza ye le jour ba yo bimisanga na ba cimetière na butu na nga moko na mona kabalisi parafa na tout ya kabalisi toza ba beta kanga monoko tito longwa to kenda na beta lisolo ese leki déjà tita pasi ta na deuxième monnaie garde quoi chaque na combien de deuxième monnaie eta garde du corps ya reine na za ko la biso na za na pete na mokonzi bomoni bango bato oyo basinaka contrat na Lucifer bato basinaka contrat na monde de ténèbres tango bazo pesa bango bato parce que bango bayebi ke baza na terrain na mutu wana donc ya za être manager ozomona ala esi donc abonné na bango akene ko sacrifier milimo bato donc yo ne ko zakuna même so na peta ndenge nini soki mutu wana ke kuna oza na droit ko menacer te au moins que soki mutu wana kufi ka longu na monde oyo que contrat na bango esili ba bazala ndeni so signer contrat na bango yeba ke avant kufa liwa nzamba so il faut ba récupérer onana bon au moins siko ke tata bazala ba contrat na bango oza na droit kosimba ete ya komenacer ete au moins que soki asi akufi ba contrat esila oki so komenacer na ndenge na yo là ça va mais tant au contrat ezali en tout cas wana esimba c'est pour ça mona ki moyen na menacer ezate parce azana droit na ye kuna azana ba relation belé ba konji ba zo considérer ye yo za mona musala ba zunde okozwa mais frère Mathieu Badioko bato bazo tala na caméra wana leader pro professionnalisme est toujours le maestro de la presse congolaise bendelanga enano frère Mathieu Badioko est-ce que na motema na yo pe nkolo aza awa na émission parce que tozalaki na yo na ba prière est-ce que Olimbisi frère Kabalis
Ok, merci, Sœur Tiffany. Moni. Bakobomba ba image ya. Oui, oui. Kabalis. Aza ya na ngai. Moi tata machine na ngai. Eza makambo oyo elekana na ngo. Elo eza ke nga alimisa na ngai. Na ko limbisa ye, ona limbisi ye a condition moko asa nini? Atika vie. Oyo asa nini? Aza na ngo wana. Parce que biso eza mission na mapesi biso. Batu nyoso baza na moli basa nini? Ta bazolanda message basa nini? Ba bongola mitema balanda nzela ya Nzambe. Donc aza âme, aza âme. Pe molimo o nzama bongisi yango pona bokonza likolo. Donc ekoki kobeba jamais. Donc yanga posa ngeza ke abongola motema. Donc ça bongola motema to na linga ka mingi aza grafe nanga pe aza parmi bato oyo tokosala évangile. De tokotama évangile monde entier kotatola o nzambe asala kata foyer na biso. Amen. Ozomona. Mi caméra zotala kaka frère Mathieu Badjo ko tokobomba ba image. Frère Mathieu Badjo. Tango buka kama bolongo no na si obondelaka. Tango komaka na sujet ya kabalis olobaka nini? Bon, prier na ngeza la boye. Normalement sotali batu nyos o benga bandoki. Ndoki musu ndeko na kozala ndoki. Ngai soki na lingi mutu oyo abeba te. Ezala mabeso mutu na bo sala fa otikate. Ozomona. Ozolinga ke mutu na bonga la mutema. Mais mutu wana azo continuer ko détruire milimo batu. Batu ba kufuna nzela na ye wana ne mabe. Wana mutu ndenge wana il faut se retirer na ye. Parce que c'est très dangereux. Ozomona. Mais na priaka pona ye ke nzamba alo sanini akuta na ifara fara. Nzamba akuta na ye donc asimba ma donc asani atika viwana parce que za bien te. Nenga amona bo akuta na nzamba te nenga sala mabe ose kwa bo eza okuta. Elobelaka loko te. Oh, elobelaka loko te. Ah bon? Ozomona. Parce que grafe ne propre abenga abisala. Abisi papa na bango. Alobi papa ye tuna mwana na yo. Mwana no aza bien te ba mbongo na eza mbongo normal te. Fandi sa ye. Papa fait que papa aza pasteur. Et le bel eloko moko tchakina azo continuer makambo na ye. Ozomona. Or que na moment oyo tozana pour ça que mutu moko te oyo tika na kata famille. Mutu moko sa ke li fierté. Eza na ta oyo ke mutu na mutu a comprendre. Ozala ki na mwa likasa o tiki. Moi singa loketo tiki. Akonto parce que za vie moko tina te. O kosi mo ba milio o renye na bakisi yeba ke mukolo kotana bino kosila. O suka mabe. Donc pour ça ngeza ka sanini Nzambe asimba ye, Nzambe akutana na ye. Nini ezozanga bokutana na ye kasi. Bon, toke ne kisangani. Toke ne kisangani toke kisangani. De to senga appel de fond, batu ba soutenir biso. Tango otia mo mbongo na yo, esunga biso na babiye, ne to kisangani. Et ça la ke to luka kabalis. Po biso to luka ete, mo to ke grafe na ye. Omona. Abenga neti ya ndeko. Tasuko benga ba sasuko surprise. Aye ba teki to na ye. Yesu ko ke neti liboso. Ah, ne ba cop na ngama ko tala. OK, tango so okende akobenga kabalis. Ba osala surprise. Mais nazo yeba ke soto kutana kabalis fara bo. Akokate. Tu risques ou soit de perdre ou soit bon à cause la normale sauter. Si vous savez beaucoup t'en as binoté. Non, et dépend na ye ngana promenade na été. Nga sila limbisa na ngai. Yo za prêt ya komona. Na za nga prêt ya komona eza na bozo. Oza na souci ya komona. Ya nga na sila za téléphone na benga kabalisi nga moko Mathieu na Gemena. Tanzo ma yebisi nga benga kabalisi nga bi kabalisi. Eza nani? Eza nga Mathieu. Mathieu wa. Eza nga Mathieu Badjo. Moi makambo sali ngalo na perdre babia nga ndako nga bitesh na bengo pa makambo wana na yebiso ki na sana besoin na yo tukuta nga na yo tala eza mama lukuta ayo ka son tala a perdre babia na ye problème ni abi c'est clair en tout cas parce que ya te sayebi kabalis abanda ko ya ki tsa met activité pas na mboko activité to ki tsa ki sangani ya mais depuis makambo ebima ye depuis na koma ki tsa kabalis akata makolo aza na mbongo so to koseli azaka papa ko futa pe billet yo ngabo mayo akolo ba azaka pa osala ngo na osala ngo te pourquoi parce que azaka ko donc ayebi de depuis na koma kitasa même kitasa ayaka te osomona ngai ko na ba so na kitasa muso akoya tokuta naye tokuta na te bona benga to sola ko so swani sangai bunga seka na ngabi bo Nzambe nga asali oyebisa ki nga tuka le reste yo moko yebi neti Nzambe bisanga bi ke tema kamuna ye natika alors na kota tenza monga s'occuper na natika na Nzambe a s'occuper na ye suko logo tika zake nga nazo combattre nde bandoki kindoki so lingi ko tika kindoki te tali yo nga na combattre na mutu te ya boli mutu ta zo la nga okonza na balonge na yo bani nga nazo combattre yo te
na combattre na kindoko ça na kati na yo donc ba vie oyo na kati na esprit oyo na kati na yo de ba contrat oyo signé na monde de ténèbres yango ndenga na kana na yango ke mutu nyonso oyo za na vie wana nga zo combattre yango soko lingi ko bika c'est mieux tika kindoki wana ezala détruire na ndenge na yango mais soko lingi okamaka na kindoki wana eba kitango nza za ko détruire kindoki wana yo pe na kati au père de vie na yo OK tout droit na li felo donc ni posa ngeza ke mutu moko abeba te mutu moko abunga nzela te parce que moni vie to za nango lelo oyo vie ya mokili vie ya kisi ya eza mabe tant to kota en détail bon comprendre que oui net to za na vie ya kisi mais parti au signa lobi nango eza mabe pe mawa et comme déjà trop tard de yango en tout cas asuki wana papa olobi nini mpona voyage oyo frère Mathias obongisa na ba click oyo baza na nsima na ye mpona kisangani oyebisi bana na nzambe nini beta moi c'était moke ok napesi merci bana na nzambe oyo naza kolobango lelo awa pe na minute oyo eza nango likambo ya solo bosoutenir frère Mathieu eza événement ya monene ekoteli biso na kati na libota alors oyo ayebi ki aza na tuti etouché na motema na ye awa kosala quelque chose mpona évangile ekende liboso France awa na Kisasa tozali na famille Bajoko c'est une grande famille ezali itopite awa na Jabir 37 quartier Mobimba avenue Mobimba bayebi likambo oyo alors bosunga biso tokende tina Kisangani eloko seulement na kopesa conseil leki na ngai kabalisi otekala ki likonzi ya famille kuna na Kisangani tango ozwi message ke Mathieu abimi okamati hors bord na yo opesi na délégation okamati mbongo opesi na délégation bao bakendaki kokuta Mathieu wana no broué bimaki te moto azalaki victime coupable ya mort ya Mathieu ayebana kité il a fallu yo moto otekaki cerveau ya famille likonzi ya famille il fallait accompagner tikuna yo kendaki te pona nini na tuni yo olbaki na ngai outaki Goma ozaki fatigué une semaine après okai ko se rétablir na ba faiblesse wana o rejoindre bango kuna mais tango un mois après ba investigation et famille ba bombelaki yo mais ngani na informer yo po na yo ndenge obimaki lokutu po se retrouver na yangambi lelo Kisangani ezalaki ndenge nini la police oya Kisangani oya lokutu sur place sika famille na biso evandi bazalaki na impossibilité ya ko arrêter hémorragie o bato balinga basala yo ozalaki malin obengi district ya yangambi babengi yauma ba policier plus de 25 bayaki butu ba surprendre bato vers 1h du matin 2h du matin ba bemi na lokutu et ba latisi yo tenir à la police na mwasi na yo na bana nde bayaki ko évacuer yo ti Kisangani alors monique sorti obimaki lokutu ezali sorti moko ya bienté c'est-à-dire quelque part oza ko se reprocher na quelque chose parce que ce qui ngana benga ki yo ko informer makamune na baki pona papa te alors bato ya lokutu ba bomba ki message wana parce que papa na biso za pasteur atindaki ba quelques délégués na bango ba intercesseuse ba kenaki soki 3 ou 4 na quelques délégués ba to ya église ba kenaki mais tango bazonga ki avec instruction ya chef de district ya lisala na bongandanga balabaki bino so bato boza kozonga ya famille mutu moko apesa information te mutu moko alobelo moko te juste à ce que biso to kopesa information officielle bayebaki déjà que yo mutu za coupable mais ba okaki kolobate yango oza kotina bato bakendaki kuna mais makabo kendaki kuna za ndenge nini il y a personne qui vous répondait po babongaki babangaki que moto akoloba ce qui soulèvement salami moto ala kozala responsabilité c'est ainsi que babombaki mais bazilai kaka mukolo moko basala yo mabe oyebi histoire basala ki mone ali tunge na basoko oyebi histoire basala ki petit commerçant mosusu na basoko parce que basoko na lokutu ils arrivent gauche na rive droite alors eloko on appelle ngeke komela yo c'est ainsi que la police bayaki babimi na butu pe to lokutu bayebaki te bayako sutuka déjà ndako na yokoma ki entouré na la police balatisi yo bateni ba évacuer yo na biloko na mutu nyoso batiango na ba hors bord na yo na ba canon rapide na yo na ba balinière na yo alors ba faire partir de lokutu ti na yangambi et à partir ya yangambi ndo ko c'est ko zwa nini ya sika résidence ya sika na Kisangani lopango na biso pauvre maman atikela ki biso oteki yango tozanga na yo mais je ne na ko tenir au liberté au sombi na mangobo ngana mo comprendre que ça peut-être pona o sauvegarder vie na yo au komi ko sala ba faire Goma ba Bukavu ba Kisangani il y a pas de problème côté wana za na problème côté mais lunka ozala en communion na Nzambe ce qui biso peut-être tozo ko sala likambo ko toyebi ko so yango te toyebi te mais linga bokuta na Mathieu
papa kozala wana, toute la famille kozala wana et loko wana nzambe akotia parce que awa to moni basala nzambe minene net niki to liawa mosala nzambe wazali alors to kosenga que tout et s'est passé dans le calme alors maloba nanga ya suka wana to kosenga le salisi émission yo ekosuka ka wana kisete ekende tiki sangani so peut to tiki sangani même ata tina poto to kende partout merci. Mais dans le Seigneur comprenez que c'est dur, c'est dur. Bana nzambe bozwa ta ya olimbisa ndeko donc eza vraiment et ça bien ma capacité ça passe bino parfois bolanda ngona ba chaîne bino na bandako mais nous sommes ensemble ici je vous dis c'est quelque chose na habité nzambe à soutenir nzambe sunga mais moi Kolo ayebini en sala, je manque même de mots, Nzambe wana likolo sunga frère na biso kabalis bisiko zali. Merci beaucoup. Là, nous sommes vraiment pratiquement à la fin. Donc, tu as dit que tu as relaxé, mais pour aller au comme Nasuka, papa Mathieu. Néanmoins, avant de clore l'émission, pour passer un message à Suka, il y a des gens qui ont dit la certifié en moto. Voiture et kozala na mbale ko ya mais omema kinga la moto tokei oyekola yango wapi na toko Sabino na témoignage na banda continue ba iboy nga avant makam oyo komelanga même vélo na ibate mais les jours oyo na kina deuxième monde comme garde du corps à Jacqueline aloba ki aza reine de mutako za il faut être responsable donc on et ça là que ba yekola sa biso ba mituka to yekola ki ba moto ba biloko nyoso ba moyen de transport ba canot rapide ba bateau to même kango nyos pour permettre biso to bana ko sala ba opération tout oye sengeli to sengeli bo sala opération na moto bo ke bo luka mutu bo bimaneti ba wewa bo travailler pe na moto so bo sengeli bo sala opération bo leka à travers mutuka bo bimaneti ba patron il faut conduire mutuka il faut que na mutuka so sengeli bateau canot rapide de sengeli il faut to yekola biloko wana nyoso pa to yeba yango. Merci beaucoup. Je pense que Bozo Landawana déjà, comme na souka, frère Mathias Okuma Tiffany, mais frère Mathieu Lobana souka pour l'émission le rapidement. Le basouka ezabo ya tuka Nzambe apambola batu nyos. O bazo soutenir l'émission oyo. O bazo soutenir surtout ministère à frère Mathieu Badioko. Parce que Nzambe apesenga mission oyo. De apesenga na yo ke yo mutu o soutenir l'émission oyo. Po ekende liboso. Po eza pona bolamu ya mutu nyos. Déjà pour le coup moi colo que Moutounios a soutenir le voyage à Kisangani a contribué quelque chose dans bon on a y a poche ben à coach to bikite na bimisa mbongo na te mena kila bimisa tambongo pour na tia pour la musala ORC pour voyager RC que bandeko oyo ba kende Kisangani ba sala musala ya Nzambe donc Moutounios a contribué à tout cas Nzambe a pambola yo a kanisela yo a pambola yo à tout cas na bolimisa na contre la Swahili. Na remercier bandeko nyonso o bazo benga ngai bandeko nyonso bazo pesa nga ba concert atokanza maman na bino na remercier papa Tony Limbil na États-Unis na remercier maman Marie Denise na Bruxelles papa Jacques Claude maman Angèle donc boza tellement belé na lingi bino belé nzambe nanga amona bino pe akokisa ba posa mitema na bino to mona limbala shima. Merci beaucoup. Obed rapidement 2 ou 3 mots. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde vient à sous émission dans un peu rapide. Toujours bêta vraiment c'était mingi pour notre voyage. Bible lobby à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'horreur pour le peuple. Donc l'état de l'État très important. Ça nous est là où nous avons les cas. Pas quand on l'appelle bandego. Peut-être aux amis aussi quand on a un négo salaté, mais contribution na yo, ils ont moyen mot aux opé ça pour évangéliser ensemble de nabi selongo. Donc papa matin au télé pour na peuple nous avons sauver, nous avons organisé là yo. Bible lobby yeso qui n'a pas Simon le prêt. Parce qu'il na chambre haute, on a chambre haute na c'est on a ba nyama polikolo, ils ont ba moyen de chauffer ba tchara ba nyama na c'est alors que chauffage on a bandé matapena ba solo mais ça qui na moi Simon moi c'est Ndumba. Bible bien bandé ko bomba malasi na ye ya le battre. Ça qui trop cher mais tellement mon aki Jésus na évangile habité sur rotika la beauté na solo banyama ya pas soliango mais yesu bisa ki lo moi vie moi si partout ça malamu ko tanga ba otanga ya que mutu nyonso ko contribuer pour na témoignage oyo ki ne musiki zo na kisangani batu ba bika partout ça malamu ko tanga makombo na yo ba otanga yango merci beaucoup mais na ezelo ko moko ezo sala pas c'est ça que en tout cas na kolobela ngo mingi na émission otozo yango na papa Mathieu prophète Bederema papa Mathieu
yo kutu te kokota non makambo te zaka ya biso oyebi soki ezalaki mundele mutu asekwaki après 3 ans soki ezalaki kaka mundele mutu asekwaki après 3 ans to pe à réapparaître après 3 ans papa Hervé elinga kozala donc monde entier to linga tozala mal à l'aise na ba RFI donc na ba TV5 elinga ko yinda ba yindisa likambo biso to ke ndeko bange basele lango même sika batian batu bakenda ko ngumba melaka ekotisela mboka wana mbongo mais comme eza congolais tala ndenge congolais zoboyelango tellement congolais tozala kana congolais na mutema moko ya malamu au nom de Jésus congolais na mutema moko ya likundu makasi au nom de Jésus. Mais tel que qu'on l'a ignoré frère Mathias, ignoré témoignage, on sait la net que akanisi neti azo raisonner bien aimé dans le Seigneur. Muto tombo la Congo ezayo. Muto ko pesa Congo valeur ezayo. Est-ce que banda témoignage bandi est-ce que betel déjà camarade no mundele wana bozala kanai? Oui, c'est que dans mon pays, je suis fier de dire que dans mon pays il y a quelqu'un, il y a Jésus, il y a quelqu'un qui s'est ressuscité après 3 ans. Est-ce que olobeli camarade no américain azala kanai wana? Que dans mon pays, il y a Jésus. Parce que il y a quelqu'un, il y a mon frère congolais qui s'est ressuscité après 3 ans. Mais tel que nous avons sonné, il y a Robert El Solana, Ozaka pour Finga, Ozapo Komamabe, Ozapo Lobamabe. Mais ce que Zalaki Mundele, n'a pas bête à 7 ans dans l'émission parce que Bisson à les Nazareth, on a la vérité, beaucoup bon, ma Bisson, la vérité, mais beaucoup cocaté pour Yesu Massia, Azana bon mort. Il y a mon vérité. Azo soutenir Bissot. Merci beaucoup. Là, j'ai dit merci à l'idole pour professionnalisme et toujours le maestro de la presse congolaise qui était derrière la caméra. J'ai dit merci à toutes les mamans, à toutes les servantes de l'Éternel. Je vous aime, je vous amoure beaucoup. J'ai dit merci beaucoup aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu partout dans le monde là où vous nous suivez. Je vous aime aussi beaucoup par l'amour du Christ. Je vous respecte beaucoup, 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 beaucoup. J'ai dit merci à la presse surtout chrétienne. Oh, ils ont ça la fierté. Il y a l'ola. Bozo le solo, le coutete. Nkola pambolem no bayana. Ngani surtout dans le Seigneur. Ba journaliste surtout au boza da bamboka surtout na lingi bino mingi na bolingo na Yesu Masia je vous aime beaucoup ntika ite nkolo na bino pambola bino bosale la kaka Yesu Masia yende akofuta biso na lobi merci mingi na Gisèle Kasongo oyo azat mikolo na repos na ye pour que azo sala kaka na bureau ma boy ko leka na émission ko la pambola bisika zali na lobi merci mingi na maman ni depuis Italie Bologna et le docteur Alfred Koupessa l'homme selon le cœur de Dieu depuis France oya lembite atiki les Nazaréens tazo bako sambela pe ko soutenir les Nazaréens. En tout cas papa Nzambe amona yo Nzambe no apambola les Nazaréens. Na lobi merci mingi na dada Ndimboa, ma sœur que j'aime beaucoup. Donc c'est ma grande sœur propre. Ma grande sœur propre, na lobi pe na ba nièce na ngai Nzamba pambola bino na moni Isaac kuna bisika zali je t'aime beaucoup neveu nangai et puis na papa JC Ndimbu bisiko zali na l'église le Warden kola pambola bino nyoso boza e bele maman Léandrine Makabenga Nzambe na yo apambola yo e bele on se tient déjà debout na lobi susu merci mingi na basala Nzambe nyoso o ba Hollande biso awa restez branchés parce que vendredi tozoko ta retraite na prophète Placide Massessé donc les Nazaréens en face il y a frère Mathieu Badjoko mais total ça monte accompagné avec le prophète Placide Massessé Motona Nzambe Motona Nguya. Merci, restez branchés. À la prochaine. Vous faire comme nous. 1, 2, 3. Le ciel est grand, mon frère. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri bona Yesu bona Yesu bona Yesu